zano ya kodefa ya bisote. Ne papa a renouvelé likambo ya $30 na mondimi moko banda lelo lobby totonda na centre d'accueil na ndako bandeko nyonso baangolais kuna na jardin kuna nde bazali kozwa mbongo wana bakopesa yo mpe reçu na yo mpona traçabilité ya makambo na biso.
eleshukute ya mwana tata molimo sana.
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa tozangi maloba na mokolo mwa lelo. Il y a le 24 novembre 2024. Papa topesi merci na nyonso saleli biso butu mobimba. Bobundeli biso bitumba tozalaka na yango na butu oyo biso tokomonaka te. Opesi biso souffle de vie. Oyo ememi biso na paroisse ya Matete. Oyo paroisse historique dans l'histoire du kimbangisme. Topesi merci nzambe na biso. Toyoki matei po toyaki na basani ya pamba. Tolebile ya bomoi. Tika tobomba pe tosalela po mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Matete oye! Oye! Matete oye! Oye! Matete oye! Masuka na yoki malamu te, na yoki ka paroisse internationale, mais le reste na yoki te. Porte ya Yerusalemi. Ah, porte ya Yerusalemi. Ah, tokote la ka potokota Yerusalemi, hein? Oui, beaucoup que ça a raison. Parce que c'est une paroisse historique. Matete oye. Kinshasa oye! Oye! Bana ya mapamboli oye! Oye! Tata Molimo Santo oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Batata na bamama ya solo tango na biso epusani. Lelo nzambe na biso abongisaki tokoka kokutana na date oyo ya le 24 novembre. Touti koleka date ya le 15 novembre oyo fete epesameli na bana ya banganga nzambe. Basanza nyonso tokozalaka na bafete. Il y a toujours une date historique na basanza na biso. Ya solo batata na bamama toyoki matei. Tokoyaka kosalaka nini na ndaku ya nzambe? Oyo tobengi ndaku ya nzambe. Elingi kolakisa ete nzambe akovandaka na ndaku wana biso toyaka kokota. Matete porte ya Yerusalemi. Ya solo ezali porte ya Yerusalemi. Pamba te histoire ezali monene na kati ya Matete. Surtout na temple oyo. Toyebi héritage monene ezali na kati ya temple oyo. Boyebi yango? Toyebi te toyebi te. Elembo monene oyo eza na kati. Nye. Toyebi histoire tango papa mfuma longo bakendaka na Israël. Toyebi yango, ya solo mingi tobotamaki te, me ba histoire toyebi. Papa Simoki Mbango, mama Mwilu mingi tobotamaka te. Me toyekoli malongi, toyaka ndako nzambe, tokotaka ba culte nationaux, ba soirée spirituelle. Toyekoli makambo ebele. Papa mfuma longo ake Israël, na bato yakendeki na bango. Toyebi histoire akomi kuna ya solo mbula ezalaki kobeta te.
bawumelaki babilanga nyonso bebi. Mitango baye komona ye batuni question zali mwana Simon Kimbangu ya ndimi balobi soki réellement ozali mwana Simon Kimbangu betsila biso mbula. Mbula betaki te betaki te? Betaki. Mbangizmo ye. Oye. Mbula ya makasi betaki bapesaki elembo ezali kuna na kati ya temple. Bana matete toyebi to toyebi te? Toyebi ya? Ya solo batata na ba mama. Me papa bakisi boye. Mokolo yaki na histoire wana. Alobi mama, bokanisa kaka te ngai mutu babotaki na papa Simon Kimbangu na koki kosala miracle wana. Bino pe bokoki kosala yango. Bino c'est-à-dire biso bandimi. Soki omibongi so keye sika basengi likambo. Obongi bango biso toyebi kodi ya tata na biso. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo sengi. Likambo ne kokokisama te kokokisama te. Yango bako senga kabiso tozalaka prêt totambolaka na solo. Solo nde leki nyonso. Tolakisa exemple na mokili. Ke biso tozali bana ya tata Molimo Santo. Me tokolakisa bango kaka na bizaleli na biso. Tozala na bolingo na mibeko pe misala. Tolingana totika mabe. Bipai tozali kokende tikali musika te. Tokolelaka tango nyonso pasi. Tala pasi ndenge ekomi kati na mokili. Pasi ekomi mingi tozali kolela butu moi. Tokomi ko se poser des questions. Mais est-ce que ma bondeli yango to bondelaka Nzambe ayoka kabiso to ayoka kabiso te? Natina mususu te natina ya pasi. Soki totali na RDC Mangombe belé. Na chaque rue peut-être au monde à 4-5 parcelles. Bazali ko sambela. Mais est-ce que pas c'est celui? Pas c'est zali kaka koko baba tatana ba maman. Mais pas c'est mon na ko silisa yango. Bisote. On dirait que ça na doute hein. Que ça na doute te hein. Toko kozala na doute te. Totambola kaka na solo. Bipai tozali kokende mama na likambo ezali kozela biso. Batata na ba mama. Biso tozali na nzela ya solo. Tozali na besoin kwa envier bandeko na biso mususu te. Pamba te bisika yo zali. Zala na like tozali na manso. Po nyonso pesa meli biso. Me bazui condition misato batie libiso. Ya solo lingombo ezali lingomba ya pasi. Natina ya mibeko. Soki tozalaki na mibeko te, mbele na banzi matete nyonso bayaka kosambela kao. Me natina ya mibeko biso tozali na yango. Muto mona moni ke lingombo yo kitoko kasi bango kuna mibeko kolia ngulu te komela te kosala boye te yango nde ekokimisaka bango. Me Nzambe azali mutu moko ya ordre. Comme tata nyonso aza na kati ya ndako atiaka ordre na ndako na ye. Tata nyonso apesaka mibeko kati na ndako na ye. Alingi ndako na ye ezala na banorme oyo ye alingi. Ndako ezanga ordre eza ndako moko désordonné. Mwana kokota tango alingi, mwana kosala elingi ye. Me ndako oyo ya ordre. Mwana tango akoti na ndako akuti bapaya, la première des choses apesi bango mbote. Yo na ngai toza na éducation wana bapesi biso. Batata na ngai na bamama na ngai. Tozali na nzela ya solo. Ya solo tomoni pasi eye kati na mokili. Tosi tokoti déjà na zone de turbulence. Mingi baza ko perdre foi na bango. Pona nini natina ko yoka yoko ezali koleka.
Des fois, on se pose des questions. Mère Moussousou, yoki pe kimbangista lobi okamwe. Mais est-ce que yé pensa zali mwana ndako to aza mwana ndako te? Mais pour être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Ce que ça la vocation, c'est difficile aux ala kimbangiste. Mais na bandi yona na iso ki tozali awa, toto ponamaki, tozali ba ponami. Bana ya tata molimo santo. Yangwana to se retrouver awa yona ngai. Mais batieli biso condition sine qua non. Mais condition yango ya solo ezali pasi kasi tosala mabondeli makasi tosenga na nzambe na biso ndenge abongolaki mbika kopola abongola pe biso batu oyo ye asali ya son image ya sa ressemblance pamba te mutu azali nzambe. Nous sommes des kimbangu en miniature yango bakobengaka biso bakimbangiste. Matete ye! Ah, Matete, paroisse internationale. Nandini yango. Nakisasa Mobimba. Inauguration elle est qui quand? Il y a temple à Matete. C'est en quelle année? 66, hein? Mais Kinshasa temple Moussousou elle est qui? Wapi. Et elle est qui te, hein? Ah, Matete. C'est une référence. Pour n'abattre belé. D'ailleurs, il y a un qui mariage wapi? Oh, il y a gagné awa yo zalaki. Oh, zalaki te. Ah, boyoka, hein? Il y a solo. Flicking wo. Flicking wo. Flicking wo. Il y a solo héritage du Saint-Esprit. C'est vrai, c'était le 2 janvier 1972. Tozalaki na Matete na ba papa bango misato ba kado to bini banda Matete ye ah bande ko pe belé to balaki na Matete vraiment ils ont référence munene tango nazo bisa bana surtout ba koko je me suis marié ici. Non mamie, c'est ici que tu t'es marié? Oui, je me suis marié ici. Le temple existait depuis le temps Gabi. Le temple existait déjà. Donc, batatana ba maman, bana ya Matete. Nakotala ndenge bosali la kamisala. Pona ya wakala na yebi to susu te soki na 2003 ou 4. Nakomaka Matete mena bosali. Est-ce que Matete penza yebi ko sala nsinsani? Ah, fliki wo. Na Paris fliki ndenge abangisaka paroisse, hein? Mais na yebi te bino apona slogan boza makasi na animation. Ah, on peut ba $100 ebimaka. Fliki wo. Pona somona bimbongi neti soki bata $10 kaka. Ba Europeza. Ah, koloba na kosala. Matete ye. Ah la bana Matete zale sengo mingi. Ya komona na bino lisusu lelo. Oyo basali koteya biso tozala na botosi. Tobombaka pe tosalela. Po nzamba ko surprendre biso na ndenge moko nayebi te mokolo na soki tokozala ndenge mosusu nayebi ke pasi seleki me batieli biso condition tosala effort batata na bamama tosala makasi tolonga etumba oyo satana abwaki mipepe na ye nakolonga nzambe
waya akolonga nzambe te. Yango wana batata na ngai na bamama na ngai tozala na botosi. Mokonzi ya bule na nkamba azali kopesa biso matei, azali kosenga biso. Moko mosusu kuta alobi naza koloba baza koyoka te, me biso bana na ye fo toyoka. Eza boye te boye mama. Tozala na botosi, botosi eleki nyonso. Nzambe alingi biso mingi. Mutu mwindu akosepela atikili nanu bato ya poso pembe pamba te tobebisaka. Mutu aliboso nzambe asalaki ezalaki mutu mwindu yo na ngai, me na ntina tobebisaki yango wana azongisaki biso moke nsima. Loposo pembe aleki aza kosala makambo ndenge na ndenge. Mais on se pose des questions tolobi me biso sikoyo tokosala eloko nini? Nzoka biso tozana eloko oyo nzambe atie kati na biso. Tango na tango kokokisama kaka oyo bango basali, me biso tokoya kotia eloko moko na kati na bango moko basalaki bakondima kutu te. Kimbanginisimo oyo moyindo sepela faki s'il vous plaît. Kaka mpiko moyinda kosepela to kosepela te, tokolonga te. Batata na bamama tondimaka yango te. On dirait tozalaka na doute, mais tozalaka na doute te. Toyokani memorial ekosila to ekosila te. Aya tokotonga nkamba to tokotonga te. Soki totongi tokozwa nini? Matamboli. La tango na biso ekomi musika. Banzembo ezali ebele. Biso banzembo na biso tozalaka inspiré. Tokompozaka banzembo te. Ba ange na biso bazali. Soki likambo ezali koya aye kopesa na koreki, aye kopesa na dirigeant, aye kopesa na jeteki, ainsi de suite. Toza na lingomba ya molimo eloko wana nde eza na bamosusu te. Malgré bango bakozelaka tata molimo santo ase aya to nano ye te.
kala bango baza kozela ti lelo na kolo Yesu kutu bazali kozela ya me yo na ngai toyebi solo toyebi mama na likambo batata na bamama totika kaka mabe totala soki nzambe akosala nini soki biso nyonso totamboli elongo totiki mabe tokotala kaka nzambe akosala mpasi na biso ekosila nayokaki discours na papa pasteur misala ekozwama te ekozwama te bajene ye toregrete te mama totangi kasi lo bwana peut-être ministre de la défense azali kuna na Afrique nani akoyeba Fliki yo ministre des affaires étrangères et soki aza na faki nani akoyeba makambo yango eyebanaka te secret ya nzambe asayebaki na bombeli biso eloko ya motuya azali kozela oyo bateyi biso tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sa beta maboko